Seigneur Jésus. Bandeko nanga botala bébé oyo bozomona. Bozela boyoka nini komeli bébé oyo. Boyoka bona otia commentaire nanga parce que nazo bisebino kezana bato bazotambola na mampuya ya kindoki satanique. Donc ezwana musisa ki satane ekota na kati. Mwana waza na 2 ans. Mutu moko enlevé nde bomo aninga azobeta bébé ya mukie boye tala bébé. Bolanda nana. Chers amis, je viens de tomber sur cette vidéo. Vous voyez le bébé. Oh mon Dieu, mon cœur. Ça dit qu'un tordu a enlevé cet enfant, l'a envoyé dans une chambre d'hôtel sur combien de jours a violé ce bébé, sodomisé cet enfant. Hein? Même une grande personne, mais quand elle est constipée pour aller aux toilettes, c'est tout un lot de problèmes. Plus faut dans un bébé. C'est quel plaisir tu recherches dans cet enfant-là. Oui, Maëla, mon émission n'a bien fait divers, oyo, partout dans le monde, émotions, tristesse, joie et tout. Yango émission bando lekara déjà et pas na bino. Kasi we baka titre na ngote parce que tokenda ko sala ba investigation na maman bébé. Et on prend aussi ce qui se passe dans le monde, hein, entre autres. Histoire où on a passé na motema na fond ya mwana on a mis tianga na place lokola maman. Excusez. Je me demande mokili oto okende wapi. Mwana ya bébé bo mona ndenga vimbi elongi na ndenga komi boy. Je suis sûr que mutu oyo ayebi entourage ya bana o peut-être mona ke na musique et tout ça. C'est une petite fille de 2 ans. Mwana oyo ya 2 ans quand ndinga bavandaka mutu moko aye enlever mwana oyo ya 2 ans. Un monsieur mukolo qui est dans la trentaine a enlevé mwana oyo. Ake kozo esika na hotel a foutu hotel a kotina mwana oyo pendant plusieurs jours. Azo violé, azo sodomisé, azo sala na ndenge ye alingeli. Tala ndenge mwana a vimbi donc nako beta na ba makofi. Ndeko mama, to kengela bana biso surtout bana basi bakomi ba cible. Pire dans tout ça c'est que même bana mibali. Po ba misusu bana molimo ya pédophilie ya bana mikie ya mibali ya ki uvewe. Misusu ki vewe nde komi donc kale zaki to bangela biso bana biso ka ya basi. Mais lelo komi obangela na bana ya basi na bana ya mibali. Po ye ba sute mokili côté komi. Et puis le pire dans tout ça c'est que au moment un bon tonton normal, calme, qui t'enfile un pantalon avec une chemise, tout ça là, il te parle un bon français, coiffe penza mobali, mais ça là mambasima. Oye bateau protéger ba ni le bien tonton ya zarane bien ati que là ta moi là question baka biscuit. Tu sais pas ce qu'il peut faire de ton enfant. Likola posa mokili posa nzoto. Likola mbongo ba misu ba komo sala maramusu ba pratique comme na mokili o batela bana sambela. Esika yo koma te nzamba komisa liboka batela bana nzambe bana na leli mote mesali nga pasi mwana à 2 ans aza traumatisé azo dans leli lembi a la souté apparemment faut la apparemment bata hôtel nde ba remarquer que tonton mwana azo lela kuna mingi po mutazo fongo la porte za muta hôtel tonton wana zate mwana moninga ochosifie somba na wata ba poupée o badinga ba oteka osalela luka mwasi basi bazali partout bazotambola na posa nzoto na Kinshasa na mokili mobimba basi bazotambola na posa nzoto baotelengana nango baoluka esika okekitela ngo ba ebele obani na bino komela bimela bosali nyonso bokosala au moins aza mukolo aza responsable ya makambo alingi et c'est avec consentement. Pona nini mwana batu innocent ya batu innocent bata mokie boye aye na mokili asali nanu eloko te lisumu na ye nini po akutanaki na mutu wana nzela tozoketela bino ba enquête. Apparemment c'est un membre de la famille. Nakanga yo na mwana oyo ngai nzambe na bomoi tonto akangi mwana o plusieurs jours nazomitu na mwana oyo kobika na ye yaka nzambe. Si cette petite fille est en vie jusqu'à maintenant là et y a qu'à intervention divine. Sans ça, elo ezate.
mwana fo aleka na batraitement nayebi te traitement ofeza ya nini mpo wana milimo ofeza la physique psychiatrique nini moral nani spirituel na dimension moko ta asu mutu mpo mutu wana akoza ata capable bakosala baincantation likolo na ye me nzambe aboyi. Je crois que cette petite fille a l'avenir devant elle. Nayebi ka servir nzambe mwana oyo. Il faut servir nzambe. Pour manière à quoi abuser na mwana muninga boy. Ah, muto ya solo. Asengeli akende kachota asengeli prison tete. Il faut ba torturer akufa malembe. Akufa malembe. Kaninga nyokoli mwana bato innocente boy. Mwana bato yebe lorote. Mwana bato seza kata mwana ta baka 14 tokolo baka mwana na sepela ki na mwana ya 2 ans. Il y a 2 ans à peine. Babiku 2 ans nekoki bien te 2 ans à peine. Pona nini mokili ezokoma boye? Pona nini mutu ozanga kibomoto? Pona nini mutu akomi nyama? Nyama azokoma mutu azokoma nyama. Mbu azo se rapprocher na mutu abombi na bébé. Mais mutu azondima koma nini na place ya mbwa, na place ya nyama. O éduquer o redresser nyama komi lokola mutu. Mais mutu azwi na ya komi na place ya nyama longoli nyama tie akomise mutu. Nani changement wana c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Seigneur Jésus, aide-nous. Nzambe batela bana nanga ti mukolo yesoro ya makila nanga soki se retrouver quelque part na bakoko ya bakoko ti mukolo yesu yo moko yo boma mokili eloko boye salamaka jamais ekoma jamais. Oh, qui veut ekoma jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ekoma jamais. Regardez-moi cette petite fille innocente. Bato baye ko fongo la porte. Aye ko mitika kutu. Soki pe prédateur na yembela ye kaka zuye lisusu. Mwana mukie. Abosani na ye. Akoyamba ka mutu na mutu na pese biloko akolia akoyamba soki lelo bazong si mwana bake ko soigner po mona kaza na ye innocente soki bake ko soigner ba tie na ndako tonton na soka ye peut-être ka kolinga ye penza te lokola mwana me soka pese eloko yoka ozwa na ye soka pese bombo mwana na kozwa na ye pour comprendre kaza na ye innocente po na nini siko kosala mutu oyo soki osali mabeni so silisi akoyeba ko expliquer te osali mabeni so silisi akoyeba koloba te yaya akoyeba ko pesa ba détail te makambo asali mwana kaka ye kaka mosali nda akoyeba ko expliquer tant qu'il ne parlera pas cette petite fille ne saura pas dire akoloba te ako expliquer ba détail te bouton e bando banda heure nini e bando si la heure nini ninde bando le kana exactement a checkinga nini place nini makambo nini asalaki a bando droguer mwana oyo bona nyo papa nzamba abomo na ndenga mabe lokwa na netikala osala matena mokili nzamba sala yo pena ndenge na sala te ata Sodome na Gomorrhe ba o asala ngo ezala mukie nzamba mona yo asalo ya minene bato le ko lekela te na ko lakela. Même dans la Bible, il y a une biloko bakamu so bando lakela mutu. Nzambo ya plein rempli de bonté. Azaki na baton abanda kokate aboni mutasa amoni mutasa leloko moko leki habite bo maudire ye bo livrer na Satan. Bo bua ka libanda nzambo. Bazio babandi ko tangelo ba malédiction. Ndenge moko na tangi likola mwana mobali asali mwana oya innocent oyo. Nyoso ya kanisi ko sala. Je me mets à la place de sa maman. Je me mets à la place de sa maman. Je me mets à la place de ses parents. Nazoka ndenge nini motema na bango eza brisé. A brisé mwana te ma brisé na ba parents, a brisé libota mobimba. Et ko panza famille. Tala diable ninga yaka. Tala makambu diable yaka nango. Ko sala na bamu ya batu. Mwana waza na avenir moko très glorieux. Mwana oyo. Aza na avenir moko très glorieux akobanda ko tatola likabo mais muto asali ye boye. Aobika te. Arobika te ko kufa petit frère ozo maladi moko oya ko torturer ye na degré que arobi lukami boma ko kufa te. Aza na bomo mazo kufa malembe likolo moko ekoyi musapi ko kaka bongo. Pourquoi faire ça à un enfant? Mwana wa yebelo côté. Pona nini kosala ye boye. Histoire oyo brisé motema na ngai. Na mono ndiye soki turo na boti mwana ngaka na lipeka. Kana lipeka na sasangana na ye. O bonne te. O nani te ngamoko na ya ye kaka. Anko ngako ndipona makambo bana na ngala nga kaka. Na bunda na onka bongo.
na bunda aneka bongo papa te mama te na kola papa te mama te na boti mwana mukie nyonso nazo sasangana na yanga mwana lokola sac à main ndamba pesa ba parents nyonso moyen ya kobokola bana na bango ba misusu baza na posa bavana na bana na bango ba passer temps mais baza na ngote mbongo ezate alors je dois aller chercher pour mes enfants alors atiki bana ni na maboka mutu moko prédateur moko azui abani ko abuser na bana na ye nzamba batela bana ya ba maman nyonso ba papa nyonso bazoke koluka bazotika bana bango moko bana wana moyen bazala na mutu oyeba kofunda makambo ezate peut-être likambo déjà banda ko sala maman nazala na makasi ya koloba te po mona mutu akokotela ete Seigneur aide les familles des familles comme ça yawe kota batela bano batikalaka bango moko batu nyonso bazali koyeba ko préparer basala bana ya baninga mabe pendant que bana na batikala mama na bomba kenda koluka ba papa na bomba kenda koluka sérieusement pena nzela ya solo nzambe tchalo boko no dikola ba parents batikaka bana na bango moko ake koluka pona bana na ye na sur ya front na ya sali kindumba ta yibite akoti na gouvernement te po dévaliser banque make kolukela bana na ye pambola ba papa wana pambola ba mama wana batela bana na bango muta kota te bandoki ya modèle ba kota te. Je reviendrai pour la suite. En attendant, abonnez-vous et priez pour vos enfants. Au revoir.